Prépare-toi. Vous autres ne recevoir appel moko et ko changer vie na yo. Mutu moko zo benga yo. Mutu moko zo luka yo. Bazo luka yo ba pambola yo. Nzambe etize mutu wana po ya ko pambola yo. Prépare-toi. Vous que ne yoka bonne nouvelle. Appel wana et ko changer situation ya vie na yo. Appel wana ko memelo makamba kitoko. Prépare-toi appel moko ko recevoir appel moko. Appel wana nzambe mutu akotouche motema mutu wana pambola yo. E ko pangusa ma ya misu. Mutu moko so préparer ko benga yo. Appel wana est très important. So ko na kati ya vidéo oyo, message oyo eza pona yo. Kala mingi te o recevoir appel. Appel wana ko recevoir. Ils ont que changer situation ya vie na yo. Ils ont que changer nyonso tout. Nzamba bina ngai prépare-toi. Ils ont que recevoir un appel. Mutu na zo benga papa mbula yo. Soko ko na kati ya message oyo za pona yo. Bazo pamolo kala mingi te mutu mo zo bongse yo comme alarme. Cadeau moko kitoko. Yamba yango na kombo na Yesu Kristo. Na moni cadeau mo bazo ka mbale. Bazo mbale cadeau moko pona yo. O que ne recevoir cadeau. Cadeau moko zo que ne recevoir. Vidéo oyo eza uniquement pour la mutu ko na kati ya vidéo oyo. Komelanga je reçois. Komelanga je reçois les cadeaux dans le nom de Jésus. J'accepte le message. Nandimi message oyo. N'accepte message oyo na kombo na Yesu Kristo. Parce que nous avons un cadeau moko zoya. Prépare-toi. Oyebite ozo cadeau ngo uti wapi. Et pas un nani. Mais cadeau moko kitoko zoya. Et sepelisa o. Et ko sepelise ko binisa o. Voilà. Nzambi prépare-toi au la cadeau moko kitoko. Zo kwa surprise. Mutu na sali zo kwa surprise. O kanisi kikutu ngote. O pensa kikutu na ngote. Mozo ozo kene ko zo cadeau kitoko. Nzambe. Ce qui message oza pona yo. Lobana ndimi na yami cadeau wana na kombo na Yesu Kristo. Lobaka na ndimi parce que maloba eza na puissance. Parce que moto nyonso tout est okona kati ya vidéo oyo. Kaka moto o asa destiné ko recevoir cadeau moko ya kitoko. Koto appel moko ya malamu. Komelanga je reçois. Partagez vidéo. Tiens j'aime, partagez vidéo, commentez. J'accepte le message, nandimi message, na zui yango na yambi autant ozo yamba ngo zo salemela pe na vina yo. Zo kokisa mape na vina yo. Message oza destiné kaka pona batu o ba ko na kati ya vidéo oyo. Nzamba zo sanga ibongama. Nzamba zo sanga ibongama. Nzamba ko do pambola yo. Cadeau moko zo ya malamu. Nazo mona pe lisusu. Ozela ke loko moko. Osome ke loko moko to ozela ke loko moko muzoyi ba suite na ngote nzamba esango ozwango ezoya ozo ko s'inquiéter osome ke loko moko quelque part na pays moko to place moko boy ozo ko s'inquiéter ko ya ndenge nini ko sala ndenge nini ozo s'inquiéter blo mo abongo na mona molimo voilà nzamba bi ozwango ezoya. Ce qui me message ça pour yo, comment j'accepte. Na yambi on la kombo na Yesu Masia. Na yambi on la kombo na Yesu Masia. Pendant que nazo loba sus nazo mona sunza mazo talisa ngai bakoli ya biloko. Oze la bakoli moko. Na yepti so bakoli ngoze ya nini. Na mona ba carton emineni. Na yepti nous avons la carte. Non, mais bakoli moko osomaki quelque part. Biloko moko osomaki ozozela jusque là no yete. Ezoya. Nzamba bezoya. Ezoya ko recevoir ezoya. Ce que ça yo message oyo, le bas j'accepte. Nandimi peut partager. Aimer vidéo et partager le message oyo. Nzamba la pambola yo, mais prépare-toi. Aux autres que recevoir appel moi pour changer vie na yo. Appelle-moi pour changer la situation. Appelle-moi pour changer tout et pour transformer vie. Si tu es sous Masia, Pambola, na kombo de sous Masia. Amen.